Kinin. Janine mabonde ya ja. Ayo kinin. Tunda ya kasenda ya. Ayo kinin. Kifi frove. Betere Fatima betere. Isalume. Ino boye bagite un jour. Omoni makamba kelele bandako sala mawe ebele. Vote Église catholique mais Cholena Ambong bayeba kiteke signature ya nomination ya Ambong mutu asinya ngupo akoma cardinal ezaki nani qui vivra Facha le vite ngana halo bananga ite zero kolapa Oyoga nini? Sokande rencontre moko il faut Facha kende na Allemagne après Allemagne c'était prévu à Zongao président italien l'évité président okoya tokutana te à l'évité wane occasion n'est pas mort c'est la mona Sokande na buti ya lobby Fachi kora mikora koza na papa wanani il est presque vivant on a une papa alinga kutana Fachi après c'est ma vraie version yemoko na qualité papa yambi Fachi ezali na qualité 1 azali président ya union nini azali deuxième vice-président ya nini azali président ya nini trois fonctions ya RDC alebite au méritango yo to selon na ba R ma XR R moko batu ba petit bazate o sanzela nga ba boro wana o sanzela nga ba boro wana Montanoma pap ewanoma ambong donc na minute Facha lebite batuniev pona vision na yo est-ce que nini ozo yo kaneni na musala ozo travailler lebite kaka moto bochela nga ici ka moto na yo wana bakeli lebele alebite kobanga te président yondo ko choisir to ça le système ya retirado ambongo na shole bayuki ke Facha sana Italie parali bakoy makalika elle besoin finir Facha à tout moment la critique pourquoi pas partir une apostolique pour que ne koyem koyoka Fachi est-ce qu'on peut gérer comme ça bien sûr critique to boité mais na niveau boité ce qui chaque fois na linga ya manifestation balinga ba milienga chef de l'état devant tout le monde bino ko baza ba témoin ce qui en bon na chole baboy vidéo yango mana chele vidéo ba fini Facha azana ba arrange ça ali media fina bouton wan ba fini bouton na nani non ça possible mais je n'ai pas eu le temps de suivre ça hein Oyebi Babiloko, les gens ne savent pas qui est Félix Sekechilombo. Un enfant un grand leader et tout premier docteur en droit en RDC. Il s'appelle qui Félix Sekechilombo? Azana matière politique, alobi na matière na yebi que son a beti boy. Non ça possible automok. Son a beti boy, papa automok.
mais nazo zela bango vidéo. Ah, vidéo yango. Même président ya Italie a tomboki. Alors ça ne peut pas, même chez moi, ça ne peut pas, je ne peux pas permettre. Mais là, on va se mettre démocratie, démocratie. C'est là où Koyoka. Na moment oyo, chef de l'État azali ko travailler lentement et sûrement tango akeikuna donc alali basilisi makambo oyo wana ezali yake na minute oyo koyoka vite l'incident diplomatique entre l'église catholique et la République démocratique du Congo. Voilà la décision de monsieur Papa. On ne pouvait pas continuer dans des querelles. Voilà la décision de monsieur Papa à Rome. Il vient de suspendre Hambo. Et la Koya, va suspendre. On va te réalité. Nous, les sortissants. Nous demandons. Nous vous demandez. Et il y a confiné, ça y est bien. Mais dans le lobby, bien, papa, lobby, il va sanctionner. Très bien. Donc, le lobby, puisque seule personne, où il y a qu'on lobake, n'a pas menacé, Zalika, chef de Azali capable à retirer signature naïe, à parce que le col motoir, soit on limite au collaborer avec l'église catholique, soit ceux qui ont lingi, motoir n'a pas venir ngaïna bino, très bien. Ce que papa a l'intérêt, il y a motoir sans la volonté, boy, à limiter, en bon très bien. Et Rwanda, tu as une église catholique. Tu as un évêque. Évêque. Tu as créé évêque Moko. Oui, balinga to chez Zaï à Katanga ou Tibodaï. À Katanga wan. Même à Bekoko. À Longona qui a bien malamoko a commis monseigneur a commis cardinal. Dans le bien. Na loi wana il y a un cardinal et ça la canne assurance il y a chef nan. Mais en bon oiseau parvenir, comment qu'un motoyo a signé signature pour y comme cardinal. Quelle ingratitude! Cardinal Ndoki commerçant. Na motoyo a zina cadeau. Ya type naye, na moi enveloppe. Asia pesier. Asia quelque chose deuxième fois na kingakati. Vraiment, cardinal à l'Okoso. Dans le Boyoki, vous voyez, qu'on humilier chef de l'État, dans les médias, elle était laissée en direct. Combien de bateaux, il y a un matin, il y a un monsem. Bateau boni, il y a un matin, il y a un monsem. Bamoni, humiliation, il y a un chef de l'État. Humilié devant un individu, il y a un Zambala. C'est ça. A humilié, il y a un banini. A monsieur se bazoli a babifecté. Avant de bazon se là, peuple a souffrir. Mais peuple a souffrir. Papa n'a pas peuple a souffrir. Pour les aussi tant que vous avez dit pour nous teka peuple a souffrir. C'est ça. Pour les oswa nani iluka batambanda ya bikoro. Bateau. Na avion ya bande kwana ya Bukungu ikela
ateka mbongo yaona yebisa papa mbaloyo tongela ba monseigneur na banani ba robe oyo ezanga bapoche. Très bien. C'est ça. Robe soko otie mbongo ebele ekomona te ezokota kota ekotonde po etonde ezidi vre kota ebele Fatime kisalumia misali ezosalama. Donc na minute oyo chef d'état ezotravaille lelo toza na succès moko ya makasi na ministre na biso ya finance na cotisation mensuelle récolte mensuelle na République démocratique du Congo pour la toute première fois ministère de la finance à travers Nicolas Kazadi va récolter pour un mois oyo 1 milliard de dollars. Très bien. Mbala ya liboso depuis basala Congo na Afrique mbongo ya ba taxe ya ba douane ya banani ekoti ministre a totalisé na fait ya mois oyo 1 milliard de dollars. Betani Nicolas Kazadi maboko betani maboko Nicolas Kazadi Kazadi weto Kazadi ume voilà bato baza na posa ya kotravailler mpona mboka na biso ekende liboso mibali ye Zadio Mambe Zadio Nkongolo vie Zadio Kazadi wetwa Kazadi wa Kazadi balobi mwa moko depuis basala Congo ministre d'abord à cause de temps il y a cause mbongo wana ko bombele l'état te yi lokola comme ministre de finance faut me bana ba vimba famille mais yi abombi mbongo ekoti asali calcul lelo 1 milliard de dollars. Très bien. Voilà mibali bon so to salima mususu tangu facha lobaki ke tokokoma na ba milliard ebele meme nani ministre na biso premier ministre nani Sama Lukonda alobi tokosala 30 milliards. Alobi te ileki ebele. Bini buzulu ba milliards ezana ba maboko ya banani poche ba obeminako. Ezebe? Et d'ailleurs, pour confirmation, la justice, les 15 qui vivra La chaîne nationale. les 15 en direct. Toko Chango à la télévision même na yoka Toko Chango en direct. Ozolanda procès depuis la cour de cassation en direct pendant matata nani les 15 Zéramona. Mais nous les sortissants, nous les partis politiques, nous demandons qu'on libère les matata pol. Dans Bakangi Abisso était le monde. Tu sais marche. Tu sais déclaration. Zeta Moubès Basali Boy. Bongo ya Kokaoka. Chasse à Libomba. Simbaye. Omokamad. Mugwa. Ils sont les messages. Moment to komi. Atubayeba ki évolution de les autres n'était. Comme bato bazo kanisake. Bisei de besoin de travailler. Tala ba fui. Ya makamufacha zo sala. Bato wana bazana posa nini. Ba bloquer œuvre ya gratuité enseignement. Tango ba moni bato basala examen. Comment dossier ya Augustin Kabuya, il y a Jean-Marc Kabon et côté débat. Pour nous bazi débat il y a Moïse Katoumité pour balobi qui fit le gouverneur de l'ancien gouverneur il y a Okatang en 2013. Question wana batuni on a examen d'état. Wana batu basango débat. Oyibi ata bosa le débat. Aussi le tabozo critiquer aussi azo sala ni. Donc bino banga na binoté.
bato babangisa biso balobaki ke on ne peut pas nous alimwe. C'est ça. Akomi kolobo d'après tout je soutiens le chef de l'État. Amen. Alors je soutiens le chef de l'État. Il est best vivant. D'abord, nous allons soutenir les députés nationaux. Très bien. Action, il y a union sacrée à travers il y a l'Assemblée nationale, même le Sénat, même le sénateur. On se adhérer à la vision du chef de l'État. Et ça va voter, hein? Et ça va me soutenir comme ça, na monia à l'écart qui lobby na top Congo. Jean-Marie Loukulas. Il y a des morts. Et samedi. À lobby trop c'est trop. Na moni bo sakani trop. Na zaliwa na zo soutenir chef de l'État. Ti mo kolesa osala nini? Très bien. Il y a des morts. Azana maîtrise ya ko maîtriser ba tu Bombé. Très bien. Bombé. Na batu ya Kulun. Azana ba spécialité wana. Très bien. Bato bongo nde tozana bango besoin bazala na vision ya nani? Le chef de l'État. Omoni na kata pouvoir biso tokozala bato ya pesa. Mais ezangi te ke bato musu ba poche moko boye ezalaka. Ozoyebe hein? Politique ezalaka kaka non te. Bien sûr il est pesa tokozala majorité. Mais ba membre moko boye bazalaka salaka. Très bien. C'est. Voilà. Nous sommes. Si ma matin. Une stratégie. Oui. Comme bango, au moins, ceux qui me tollent, massam, à Oboganin. Ndenge j'ai Kabila yela kabiso. Biso me tola na lorol. Très bien. Ko violer constitution te. Kakao. Biso me to créer ba A et B. Ko créer to limité. Jean-Marie Olas. Oza A. Oh, atu nani. Biso mabile. Oza Laurent Batumuna Ozali D. Ariette Wam Oza Naimoko Yokaso La créé paix, le j'ai non. Ma député est bien. Député ya chaîne non. Ba privé. D'ailleurs, boyoka pour constitutionnel. Voilà. Ba voir, vous voulez voir Bokokonda. Bakokonda nasu. Wana nini bazo regretter. Il est londe Madina yeko la mukalomi. Sokande fachi Assemblée nationale. Asie possession Yakourine. On a vu Dieu donner Dibois. Dibois. Voilà. Oui, mais quand on a Dibois Zandeni, Babo Yakaba investir. Très bien. Parce que yo Yako Legas. C'est ça. Yako Legas. Yako Legas.
ye ayebi ke bino boseretira po azala investi tala moko kotala lobi non on liste vie la constitution de la République article 2 en ayant 20 par 6 par 7 par 00 fini ce que chiro par 2020 Mweni baba wana lebo opposition ozongi article 00 Papa, nous allons sili. Au côté de la main d'Abani pour numéro 6 par 7. Tika, continuez. Ah, il est pas vivant. Ton lobby, bête ma boko pour Nicolas Razadi. Ezali na ba wario Babilombe oyo basimbi ke pouvoir ya Fatina lobby recette ya 1 milliard na moko. Très bien. Donc balobi basale récolte mensuelle ya ba taxe ya ba DGI ya ba DGA DGRAD ba KI ba DGDA ba totaliser 1 milliard na que c'est il y a l'état papa na maman ko Fatima voilà Nicolas Razadi kazali wato c'est ça de mambe lelo donc lelo ba congolais tozali na posa to mona makambo yo esalama donc tozali na posa makambo évoluer tozana posa mboka na biso ezo changement nazo yebisa bato oyo bato bazami bakomata bazana changu ezana information ezo salama na quartier 3 bato wana bakota ke réunion balobi bazozela les 15 balobi bakosala partout les moyens ba empêcher pouvoir ya Fachi à sa deuxième mandat il m'a dit yango la on a lobby boye le col bango ba lobby ba kay ko démobiliser na banganga ba lobby o nganga o ya ase que ça tabac ba toi na ba bimananzela mais biso ide pe so ki no banganga bo se ki ba biso to ko se ki ça mo fa 40 c'est ça biso to ça ba combattre webi ça la démonstration ce qui vous a mis balisé yango très bien les 15 biso na bino zoto na nini dans le but les 15 to za zoto na nini to za ba combattre na terrain to za na la police to za na bureau de to za na aner to za na nyosonyo na sapeur pompier sauf kolata teni ya IDPST consigne ngwana kozala na effigie ya IDPST ko bango bazana posa nini basoma ba drapeau bale bate IDPS yango babanda kosala sabotage na komba IDPS biso ba infiltrer biso soki tomoni ozana drapeau ozotumba pine oza nani sur place be d'ailleurs biso ne bakoni stratégie on a lobby boss à la kimia évolution et ça bien Fachi azobete diplomatie qui toko makambo ezo kende bien na yoki ba maman ya ba chambre froide ba leli ba lobby makambo ezo tambola bien te likambo namoni déjà ce sont les peuples d'abord yé namoni yé mais dossier zalia ou ezaboye
tosengi na ministre ya économie a favoriser ba Congolais de père quoi. Comment yo zali ko pesa privilège na ba indien na ba libanais. To boy libanais te, to boy indien te. Mais indien oya zoto se mibeko ya mboka te. Atambo? Libanais oya zoto se mboka te. Atambo? Azaï ennemi ya nani? Ya Congolais. Azaï ennemi ya nani? Ya Congolais. Voilà. Donc, Tomoni communiqué na RFI. Selon RFI, bah, le dit déjà que pour l'Assemblée nationale, Denis Kadima, c'est déjà adopté. Maintenant, maman, donc, ma cambezo qu'elle est bien. Na moment oyo, il cambezali ya que John Numbi, le col a déjà bakouti awa. Ba lobi bien, ba keko kuta na ndaku ya John Numbi. Asali morgue. Na chambre. Maintenant, abomi combien? Signalé na RF. Moni Kabila, na batunaye. Donc, bazo mérité pour prendre le bango vivant. Très bien, c'est ça. Hein? Donc, balobi bakouti na ndaku chambre moko na congélateur ya munene. Pona kocha batu na malili. Combien il a dit oui? Issa Kinshasa. Bosoyuk. Issa Kinshasa. John Numbi Azatero. Terroriste. Yamona sengi justice na biso. Et ça le mandat d'arrêt international. Parce que les recherches partout. Et si que bakomona ye, bakangai sans débat. Très bien. Bakangai sans pitié. Na moto ya pesa ki occasion o enomaki que nom ezana Katsembele Imo. basala yeni Yeba kama problématique. Na mwasi na ye wana. Bapoma bat. donc makambo ezo kende bien. Congolais nyos, combattant nyonso et siko zali zala déterminé. Pouvoir royo eza pouvoir royo to conserver en moti molesa ko sala nini. Moto ko sayote na ba division. Moutaye le thème en tribalisme. Oyo nyonso azoyelo makambo ya tribalisme azali mulunguna ya peuple congolais. Donc biso ba Congolais de père et de mère. Ezala ozali de Dakar. Ezala ozali nani mais ceux qui ont la vision, il y a le peuple d'abord. Tondimi oya au quoi accéder na ba poste mususu. Sauf présidence anine. La République, le chef primature. OK. Dans 48 heures, assemblée va siéger. Très bien. Dans 48 heures. Elle va siéger, ils allaient pour finaliser. Biloko mike wana. Donc, ce qui va ici, Facha Keïgouna n'est pas pour Nanine. Ah, ce n'est pas moi qui va choisir. D'abord, moi je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas pasteur. Comment on peut me donner les choses où on a évité? Moi j'attends seulement des décisions de l'Assemblée nationale. So basili ici. Mais moi, bazolo banine. Oh, tous ça le marché. Poto le baké Fachi a signé ordonnance te ya ko confirmer Denis Kadima. Bon vendanier. Bon yo kanini. So. Tombe no boto tinda fire. Moto ya kande na zambi. Oye tumaki sode me komor. Ekita na mai na zamba na forêt sacrée. Bisika nyonso bazolo kamboka na biso. Ekita epela. Bon attendez. Au nom de Jésus.